te na gauche te na ça net te nga batu nyonso sauf ka ye wana na changer la nga te ko kosela makamte na sa vivant nga batu nyonso sauf ka obo yebi gomo suna ofula te liba batu ba reprocher ngote ba kolo liba dédicace trop na boyi nga batu nyonso sauf ka ye na tika libongo nga siko na changer système au lieu de dédicace na lo basu dédicace te na boyi je mets mes habits à témoin. Ce qui est na bangote, je me déshabille. Yaka. So yoka. Bato ba lukabo publier na mutakala na monde. Bon c'est la jour à concert à Wata. Ce qui a 75 personnes, je me déshabille. Kenny. Balobini. Bato basali ici Wata ba. Wata mais fort na niveau qui chasse est-ce que Wata au même bango de lokuta lufunu. Bato ba s'attendre na ngote. Oh tete Wata soya na bu. Yango na comprendre likama ngote. Oh na bundela Wata na nini yo mpaka lingomba yo maître Gege yo Kila Bax yo Dadi Mula yo Francis Dibaya yo Ka yo Paulin Bokani yo tout jeune d'Afrique et pas ya Wata sa bongo te omoni batu mususu oh te na sa fan na bundela Wata trop Wata omemanga na kosa bongo est-ce que Wata tchaki concert oyo pour même qui ça mobimba et comme système na kata musique mutako sauté Wata n'a pas la même vision que bateau ba kota système ngo oyo so lobelo ça la vision Wata aoya na bateau ba cha un plus na musique na ye don otanga kombo yoka don otanga kombo ya mpaka lingomba amona parce que ndoluka instrument ko sala boye ko bunde l'orchestre don otanga kombo ya maître Gege Motepela ayana un plus Kila Bax un plus Francis Dibaya le premier marketeur congolais network Francis Dibaya Dadi Mula licencié de tous les marketeurs on s'en prend aroyana ye yoka est-ce que ba journaliste yoka Wata akoyate oyebiki na fan comment n'a pas cité Robert Libaku okoyate Wata aoyaka na orchestre na ye na bana kintambo oyo a sélectionné nana bakomo na bango oh tangela mi bale mi sat yaka okotanga lelo tangela so mi sat Aden Siala akoya yoka na yoka mabelo yango yoka Aden Siala akoya Paulin Bokani akoya mi balana na lukaka Sili. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est pas papa na Marcia. Maman pasteur Sylvie n'a pas point faiblesse. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à acheter vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Kunga Moto Natebi. Godard Montemona Mboti na bino nga kumnanga ja Esther na witu Hollande na part la Belgique. Lelo na ye na problème oko na souffrir ngo depuis à 12 ans. Un problème exact que na problème makila sans ma médicament oyo mona na ko vraiment ko vivre bien tie. Donc ce que nous avons mis les médicaments oyo tejo sala net nazo kufa. Problème oyo na ye pa papa Moïse lelo pour na jabi comme moi na le cas de délivrance à longolanga makambo oyo nazo souffrir ngo. Ça m'a pour la bino. Longola maladie na kombo na yesu longola ba maladie ba maladie mabumu passe ba biloko nyonso te longwa katila allez ya mamoto Jésus Christ longola de surtout badako longola bamoto
bima na nzoto na ye, 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 bima na nzoto na ye. Bozozonga place bosalaka oyo ya mai kota na mai, oyo ya zamba kota na zamba. Ale bino tu bokende, bino nyonso tu bokende, ale bino nyonso tu bokende, bokende. Namona bino lisusu na nzoto na ye te. Bima mobimba. Ozana, témoignage. Après 8 semaines, Maman Esther a eu sous ce témoigner. Bote peuple de Dieu, lelo na ye liboso ya bino ko témoigner oyo Zamba asali na bamoyelanga. Quelques semaines passées na kenaki pa na papa Moïse pour la première makele nazalaki nango na ba ko souffrir ngo pendant 10 ans et Zamba ko kanganga na makambo oyo ba docteur ba lobaki que sans médicaments normalement il va na kufa na lekaki ba opération et ba kolongwa te. Après délivrance na papa Moïse et kolongwa douleur et kenda nango semaine les cas après délivrance ba ekota la peine en zotunanga oyo ba causer donc problème na azotunanga et lingwa pe donc ba docteur batalaki yango ba sali 2 fois kota lango po bazala sûr eza le susoté. Donc leo na kukumisa Zambe oyo ya papa Moïse ya uzana ministry oyo asana moyelanga pour aller kala ba église belé amona elokote ba docteur pe balobaki pananga soki nazo melango te donc kufa za liboswanga après koleka de délivrance un problème oyo et kusila na maladie pe longo na bomwenga na lobaki déjà ba maladie nyonso tu oyo wumelaka tango molai oyo esilaka te oyo memaka moto tina liwa ezali démoniaque ba maladie fo moto abelaka pe moto abikaka mais tango moto azoko bika te tibemi moto na liwa esengeli na yo koluka délivrance nde wana okomona esili et puis na lobaki ete ba oyo batambola partout oyo babika te awa ezali terminus boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 0
09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Tembesili, fini la récréation. What a déjà validé Moussapiangoyo. Lissapiangoyo, Mundela tient très bien. What a validé à la scène musicale. Makamuno Sogi Toko, c'est la rendez-vous pour la Wata. Bachele Moussapiango très bien. Nana loba neti kaka. Mundela tcheli Wata Moussapi. Très bien. Lissapi Amunene, Yangonde Moussapi mère. Yangonde Moussapi mère de Baloba Keno, éduquer une forme, s'éduquer toute une nation. Bacheli Wata très bien. Donc, Bachaka très bien, Bachaka boye tété, Bachaka boye, Bacheli Sapiamounene pour le concert le 21 septembre. Le 21 septembre, Bacheli Wata Lissapi à la scène musicale. Place au Wata, au bête concert de l'année. Le grand concert de Wata Yango, Lissapi Yango, Toleka. Votre Patrick Massidi ainsi que le mission Le Goût du Beau, comme vous le savez tous, nous parlons que de l'art. Et nous voici encore cette fois-ci de Naïbalé. Pourquoi Naïbalé, Walabi? Bah même biso de partout. Oui, mais même biso na kati balé donc toza na salle moko na kata île. Premier congolais à côté na banal na histoire ya musique. Il s'appelle comme ça le Toto Atembe, héritier Watanabe. Bien que moto na Tembe. Pourquoi Tembe na mai? Voilà, faut toi annoncer les bino. To pe sabino ba vraie version ya salle où nous sommes ici na 92. 92 les place au bourgeois va se réunir ça et surtout plus précisément tous en a Boulogne Bianco ah bato mbongo tout basala ka koto zo mona sale kokani na monde na bato ba roya yom to zala ka bogar yom to zala ka belle yom to lo ba na la tarabila malanga kokana na batute awa nde to se retrouver awa na scène musicale o eza bongo place oyo moko ya biso valeur absolue de la musique, l'hymne national de la jeunesse. Ah, gobete la biso hymne naye. Mona bongo ba DL, ba citoyen de la ville. Et ça l'a bien parce que ba vraie valeur absolue na biso tout ba rosala. Je suis pas seul. Gendarme français où es-tu? Balangouya, ya tatouage na été à boire mi bien. Tonton Gémon, tonton de tous les Parisiens, Génon Abisso, le jeune producteur, tonton Génon, on te dit bonsoir. Je ne suis pas seul comme Naouté Akouebi Sabino tout à l'heure. Je suis avec le mystérieux. Le bureau il y a un sous-place il est seul. Accompagné était. Et ben, il s'en va bien attendre à communier. Mais il y a un maïso meki. Il y a un morote. Morote na kata maï. Voilà. Il s'appelle comme ça. Bakali, Prince, mon roi, à qui? Patrick Massidi ici, il est mon roi. Le meilleur journaliste de formation. Patrick Massidi ici, il est au Loba Inabango. Voilà. Au moins, la minute, au monde déjà en ébullition, Moutako Sayote. Dans la carte, il y a scène musicale. Voilà. Le 21 septembre, jour pour jour, il y a un mois. On comprend? Batouneti chez Gilles, chez Samuel, pardon, Samuel Tabiala. Na kati ya Djobourg, en Afrique du Sud, on a biloko ba Congolais, on a l'ambiance, na nenga ba Congolais na kati Afrique du Sud, chez Samuel Tabiala na kati Afrique du Sud. Mon côté, merci à Tega à Osala Awa. Et puis Fabrice qui t'envoie, parking ya ba Djogo à Osala Awa, ba ya Bruno Lubika Mbongo ya propre, Patrick Massidi pour la toute première fois depuis Congo et Zala Congo. Artiste musicien congolais Liboso azobeta dans la salle où ça na éballé c'est héritier Watanabe dans la salle à toi na Boutou toi 15h toi 12h non plus 10h mais toi na 22h heure de Paris 21h heure de Kinshasa salle ya munene ya kitoko ya bijou na ochoyo kayo na annonce kayo au lobby que place ba bourgeois va se réunir saka 92. Voilà. Patrick Massidi, benga nyama kombo na ye. Voilà. Bota moi na pesa e kombo parce que kombe landaka. Kombo ya héritier Watanabe za boss live. Sale za ba boss. Te. Sale ya ba patron. Eza sale ba gigolote, eza sale ba mikalate, mais sale ya ba responsable. Bato ba ndo luka mbongo.
salo bato basa basokipaka na famille bien. Alesi libota avant ka balibana libota déjà basa ko sepela. Wata déjà la Kinshasa ba sepela ki trop. Et c'est est-ce que Wata aya Europe. C'est un grand concert mon héritier. Na ça prêt pour ma question na yo. Ah. Gendarme français, merci Nayo. Tu vas rentrer à la mission. La question c'est ma casse. Gendarme français dans Merlin. Les gendarmes français. Depuis quelque part, on fait ces mots de tonton Geno, tonton de tous les Parisiens, jeune producteur. Tonton Geno, il est un producteur. Voilà. Producteur à jeune, asa élégant, mituka ya swepe, ya sika. Au moins on est un producteur. Au moins on est un producteur. Mais on t'a makolo. Ça là exemplaire. Aux producteurs, est-ce que ça la voiture a bien? Tonton Geno, les jeunes producteurs. Et puis ma question a tourné mon balai. Combattre ma question tout dans les balais. Dans la carte il y a ébalé. Ah oui, là moi on est linda wa. Ba tonga sal oyo, ba benga ba chinois, ba benga ba japonais. Na ba français bango moko. Ba sala étude ya place. Au monde no temi boy. To temi likolo ya ébalé. De wata a mettre likolo ya ébalé. Wana besoin goûter noter. Avec louer bateau, anniversaire, on va mettre l'école bateau. On va mettre un concert l'école ya éballé. Depuis chronique musicale et ça la chronique musicale, premier chroniqueur a tellement l'école éballé, on l'obama ils ont ça son et ça gars. On met ça là. Bon maman la lobby la kosi. Mais c'est là. Dès la salle yo. Son et son bimane éballé où t'es? Na touni. Na cadre confrérie. Aux autres en pas. Ok, côté. Bienvenue dans Ibalé. Faut le but de la Kata Île. Quelles sont les dispositions au héritier d'Awana? Dispositions au sécuritaire au héritier Watanabe en place. Pour tout le monde, Awa, tout ça dans Kata Île. Premier Congolais nous situé dans le Bissau. Qui habite dans Kata Île na Ibalé. Héritier Watanabe. Mesures de sécurité ni héritier à Pessi congolais. Na assurance ni dans le bidé. Ba ya na bango ba sécurité. Non, Patrick Massido moni batu ba hôtel biso partout dans le monde. Ba ya Willy Moucheni Kodamboka, ba ya Gisèle Tati, Maman Versas, ba Santon la Gauloise, femme d'invisible, femme d'affaires l'invisible. Une fois déjà Wata a signé contrat pour mettre la salle au scène musicale. Yeba ke salle bango moko. Ba sana ba sécurité na bango. Au monde que pendant que tu es solo là, kuna likolo, la sécurité va aller de temps en temps. Sécurité est ça assurée. L'État a yébi que artistes et musiciens congolais résidant à Kinshasa au nom d'héritier Watanabe a obéi le 21 septembre. Donc l'État peut avoir la sécurité à Rondo Kabango. Sécurité à Salpe et Kosala. Donc on s'est posé une question que ok, on s'est congolais ba wesh, on s'est ba congolais ba wesh wana, on s'est pona na sécurité moi ya podium héritier, ba su mindele. Ba mindele na mi. Et puis condition héritier pesa qui est, abia boy ba no pour ça, et moko osa mettre mais on s'en libanga. Ok, wata mona ga ke o mutu mwindu bien que sécurité mais na boaka. Au moins mundele tant ça service na musala na ye ana besoin coûter à distraire yo ke boakanga bakali to côté na vifa likambo yo kasko to bana na kotonga poza li solo to tonga scène musicale qui bon ça la sala qui toko apesi biso héritier Watanabe merci na yo goga toto ete mes première personne premier artiste musicien abeti biso na Kata Île na premier artiste musicien congolais abeti biso na Kata Île et puis salle auto linga ya sika eza sala sika dajwa beta awa bo dajwa to chaki kota mindele achara beta awa histoire nango eza vraiment très longue olinga to souligner pas bande kona biso mais balobi ne salo soit 6900 na 6900 na place bino bosala ngo ba pesa bolobi na munoko oui 6000 mais en réalité bosu na bino 6000 non selon ba vérification et puis tete kolana selo ma vérification au batumsu ba lobby te parce que ça aussi ma version à batunyo sto faire réunir yango et rememo na lokuta congolais azana esprit yango na moni na mise congolais mo loba bi sokongo bombe la congolais richesse bomengo comment yango na livre congolais azana lecture ya rotanga te au moni depuis na telema que na journaliste d'investigation ngamoko tobima mi balete bref année
nazalaka nga moko te nakosha te naza netre te nga bato nyonso sauf ka ye wana na change na nga te kokosela makambo te naza vivant nga bato nyonso sauf ka oyo boyebi kombo su na ofula te bato bareproche ngo te bakolo liba dédicace trop na boyi nga bato nyonso sauf ka ye natika libongo nga siko na change système au lieu de dédicace na oloba su dédicace te na boyi lelo oyoyo avant tosala émission ozwaki nga nde nazotambola nazoya masili te avant étude millier déjà awa na yaka omoni mituka nde ezoya mituka de papa parking eza likolo na se omoni anyonso tu siko awa nyonso eza parking teke non o te nga nasombaki biye na nga na na droite te lokuta nakosaki yo tosombaki biye na yo wana te partout te toyokana place oyo momoni bafilme bavoiture eza place héritier akokotela oyoka masidi yo osalaki te yo tuna ngai yaka yango oyo omoni place oyo po wata kasi yoka te wata soya na canon rapide eza spécial eza ya 4 personnes wata ye moko na fola po wata ye moko omoni na canon rapide ya longo bavoiture wata okotela nango aoya na ebale oyo yoka te yo question otuna yango na masidi plaso wata omoni a nyonso tu bahotel eza banyonso eza wata olala kuna eza spécial mpo na salle baboyaki otyango awa mpo na dérangement mpo bacano rapide wana ya lokola voiture eza spécial mpo na salle oyo eza ya sika wata eza premier congolais sobeta awa bakokata yango na sachet wata koya na ebale apa kiti awa te nasa mongala na onage nasa mongala na konage wata te kuna te azouta kuna azoye apa komi awa omoni place wana yoka asokola na piscine ayebo nage to na big canon rapide ya 4 personnes oyebi bato baosana nsima omoni bato baosana nsima bamaître nageur po wata ye maosana fula bamaître na yo ozoyeba te eza stratégie na pesi elengi déjà ndenge bato baosana image te na hotel na ye po hotel wana eza ya sale oyo aye tout droit atelemi a likolo kaka atelemi apres amati bayokotise awa omoni awa nyonso baotya tapi ya rouge awa nyonso tapi ya rouge ye ekofanda kuna te etelemi awa apres watama omoni escalier oyo ozomona oyo eza entrée ya wata te kuna bakangi mpo eza privé mpe spécial entrée ya wata yango oyo mutuka ya wata ekozala awa po soki wata silisi azonga su te na ebale ekoma deya butu azonga na voiture na ye etelema wana awa bavoiture bato ekotelema awa yoka bakomo na bango tonton chez moi déjà ozala mais Alain gendarme François ozala Alain Salam ozala bango basaba na poto tozoloba bato bakoya ocomprendre bainvité Yannick Nia Rombox awa voiture na ye ya Willy Moucheni Koda Mboka awa voiture na ye ya Bruno Lubika Mbonga propre awa voiture na ye Ted Tendai Maboko Bank awa voiture na ye Fabrice Kitanfu parking à Djogo awa voiture na ye Samuel Tabiala voiture na ye awa na kata Afrique du Sud obi te ye a na délégation yaba honorable Daniel Massaro Gombe na Gombe ya yozo tuna question on lobby yo mako nini o eza place ba bourgeois ba se réunissaka ça c'est vrai omoni biso to abana poto biso siko parking na biso bana po awe ça to bako identifier bana Belgique bana parking na bango
bana France bana parking na bango Suisse Allemagne pas non bien planifié Bakali na yokio merci Bakali na yokio ni nango yoki ngani au Monique Watt a fait la différence la classe est la différence bravo l'artiste bravo l'artiste rien à reprocher Bakali ka yozo gangela Wata ba journaliste oyo boza bosengi Wata mbongo pour saluer les promotions. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Nini sali bino ke bosengela oyo azala pembeni na bino asutena bino mbongo. Omoni condition pour le bango bien. Omoni question na déjà posé nga na Prince Bakali. Ndenge Wata ayebelinga nana besoin na témoigner yango te. Boyoka artiste aloba. Nala sa parmi batu oyo ça que soit benga na 3h à Oyamba. En solana ye. On comprend bien. Ngai naza défenseur et ma bonne valeur. Parce qu'on a 4 valeurs wana Wata fait partir. On comprend? Nga na sa Wata. Nana besoin de la bague no Wata avant na bana mamno pesa ngambongo te wana bakalite. Parce que bosala ngo na Sony confrère na bino moko lo bagi kuna bosaki pour prouver l'autre. Yango bosengi mbongo envoie. Non. Batoyo, non, s'il te plaît. Mutu na mutu, asana opinion na ye, asana façon oyo go pesa idée par rapport à makamu na ye. Neti nga Bakali, nga na yo to yebi. Yo osa Wata, nga pe na Wata. Qu'on se le dise. Nga jamais na roya ke pona sala Wata likamu, mbongo liboso te. Biso pe na mbongo na sima, musala liboso. Poso na bige na swakate na kosi. Ata Wata pienga te, mais so mutu na pienga, eza Wata. Oh! Ata Wata pienga te, so mutu na pienga eza Wata. Mais yeba ke na la principe moko. Ba ye yanga avant mbongo musala na liboso. Tout ça on a kata musique. Voilà. Na kata musique on va le Wata. A juste ça il est bien. Ya, wewe to lo bonga. Koto ko mo bangelo. Te lo banyoso, bangela kwani. Na Kevin Cheval, Samson d'Europe à ça. Junior Tchèque Fou, le roi de France à ça. Oyebango. Dodi Choumou de la défense à ça. W de Paris, Gelor Wanted à ça. Wanted. Tomia Kafulega Kendab. Et Azali. Et puis nous allons mettre Toxique Namasolo. Barumbo Koyate. Drapeau blanc. Barumbo Koyate. Maître Yanapé. Maître Yanapé Oya. Maître Yanapé. Otunini. Yo fait. Yo ça rafle. La vessie moté. La vessie moté pas. Champion Charo Makofi gouvele. Champion Charo Makofi. Atakale Kale Amboka Gattuso Bascar du Nord. En tout cas, ah ouais ça place moko. Au monde babiso. Toi la posa loba trotter. Bon, maintenant nous voilà. Nous avons 7 kg 800 500. Yanine. Barido noir. Té, au moni tomba loba musique intelligente. Quand on dit la musique intelligente, on fait on fait allusion à Wata, à héritier Wata. Non, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Koye la biso polémique wana te, y a bêtise côté la musique. Wata pour bête la musique na bien. On a besoin de machine te. On a besoin de bâtir la faire litre maï na sima, y a podium. Et moi bon na net go pe mais go bête ba clairo ya maï pour voir songa te. Wata bongote. Wata aoya avec sa musique intelligente. Wata a sa premier artiste musicien congolais à génération Oyo. Ngam tu na lobby a rêvé ça comme musicien na ye. Ba musicien ba la na c'est-à-dire ba musicien ba se sentir très à l'aise. Ata Wata Solana au patron exemple na patron mo boete musicien na so Solana patron musicien na ya groupe so Solana patron na boaka na yo tali Wata ti. OK. De musicien peut se sentir à l'aise na podium. Mama Wata est allié. Wata est mama musicien na yo la cop na ifalia. Et ça va concert miroir. Concert où ça que mokile so tala. Concert où ça que ba patron ba tchaka ba mbongo na bango pour boaka bango. Et puis tout nanga nini. Wata y a une délégation à 75 personnes. Yaka. Et banaki pe boye. Et banaki pe boye so ango. Té. Et ça que combien? Yoka 75 papa. Yoka té. Muto simba makambo ba visa to yebi biso nyonso. Je mets mes habits à témoin. Ce qui Wata na bango té, je me déshabille. Ah. Yaka. So Yoka. Bato ba lukabo publier na mutakala na monde.
Bon, c'est la jour à concert à Wata. Ce qui a 75 personnes, je me déshabille. Yaka, Bakaliaka. Pati Masidi, Yoka, Kotana pour liste, Yoka. Wata ya poto, pour la studio. Il y a une délégation de combien de personnes? Il y a un poto, pour la studio kaka. Bongo concert, il y a Wata ya vie. Il y a mon nene boy, na salle mythique. Des mains noires va utiliser main noire. Anti problème il y a visé la Congo et ça Wata. Anti problème il y a visé. Masidi, quand tout a caté, aïe studio na nous, na 30 musiciens. Ce qu'on a concert il y a vu naïe. Bana Kintambo, Bagosala. Ah, ba petit à Wata, Basoya. Batunyo so yo kaka. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, ntaba, cabri, brochette, kamundele, ngoulou, madesu, losonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga. Venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukana Masolo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est mon nom, c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mounou, akosokolemo c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Kenny, Balobini, bato basali ici Wata batie Wata main forte na niveau Kinshasa. Est-ce que Wata o mema bango boye na te lokuta lufunu bato basatendre na ngote o te comme Wata soya na bu yango na comprendre likama ngote o na bundela Wata na nini o yo mpaka lingomba yo maître gege yo kila bax yo dati mula yo Francis Dibaya, yo Ka, yo Paulin Bokani, yo tout jeune d'Afrique. Et pas ya Wata sa bongote. Au moni batu mususu o te na sa fan na bundela Wata trop. Wata o memanga na kosa bongo. Est-ce que Wata tchaki concert oyo pour memagi sasa mobimba? Et comme système na kata musique. Wata n'a pas la même vision que bateau bakota système ngo oyo so lobelo ça la vision. Wata aoya na bateau bacha un plus na musique na ye. Tono tanga kombo yoka. Tono tanga kombo ya mpaka lingomba. Amona parce que ndoluka instrument ko sala boye ko bunde l'orchestre. Tono tanga kombo ya maître Gege Motepela. Ayana un plus. Qui la basse un plus. Francis Dibaya, le premier marketeur congolais network. Francis Dibaya. Dadi Moula,
licencié de tous les marketeurs. On s'en prend. Aoyanaye. Yoka. Est-ce que journaliste, Yoka. Wata akoyate oyebiki na fan. Comment n'a pas cité Robert Libaku okoyate. Wata aoyaka na orchestre na ye na bana kintambo oyo a sélectionné. Nana ba komo la bango. Oh. Tangela mi bale mi sat. Yaka. Okotanga lelo tangela so mi sat. Aden siala akoya. Aden siala akoya. Mona kitambo. Yoka na yoka mabeno yango te solola. Te yoka. Aden siala akoya. Mona kitambo. Polembo kani akoya. Mi balana na lukaka. Te mi sat. Sama komo yaka. Sili. Veuillez ça biso. Tout jeune d'Afrique akoya. Voilà ça la mutuna depuis kala yaka. Wana bato ba tia un plus pour la carrière ya Wata. Samarine. Nani ya sa musicien bon. Ajout d'invitation. Yépe ajout déjà. Muto déjà au batutu. Nano to la na potots. Batutu bazo senga Wata na momboshi. Jena ngama makasi hein. Mikolo na yo ka biselo mo boshi akodoté. So ya kodoté. Ama kasi jena ngo. Samarino, il y a déjà, au moins Samarino, petit à Wata palais. Voilà ma salanga, petit à Wata palais. Ma surprise est tellement ébellée. Au moins 75 personnes au Wata, il y en a bango. 75. Là la pongi. 75 personnes, est-ce que les journalistes étaient basés? Oh, bago yana nous, Kamoko. Fifi Siwa. À part Fifi Siwa, to ko zoli suba to musute. Nani sus. Oui. Ayo la première legetu. Ya ga poto. Te biso do ba ina Wata, aya kana Fifi wesili. Amo la moi siti. Yo lingi ba basite. Bo pa Fifi wa yo sana na oya. Fifi wa za. Fifi wa asoya. Legetu. Te ya ka dejati. Masona ni Moura. Hein? Moura yoki. Te bon na yoki nante hein. Na yoki penana noté. Na tout na présent des Zika Bushkop. Na jina na information te penda. Penana jina noté. Est-ce que na 75 na ba billet pa osala? Pour la 75 wana eza orchestre na mo ba staff. Si quand côté ma journaliste na oki ga kombo ya Fifi Siwa asoya. Biso to bongo te. Quand même. Musique ba s'appelle. Et que déjà sur la liste. Et que déjà soya. Et que papa liste côté ba s'appelle to ça na et que yemoko esili. Kayemoko asoya. Ba communicateur au le bout. Fifi Siwa. Ça peut être et Kokoye Moko. Bana kitambo misa total. Misa to na tangi. So de tien orchestre Wata, ça longa 50 personnes. 60 personnes. Orchestre Wata, baso orchestre yo mona ba musicien. Na ba administrateur ya orchestre ba la kati. Tant ba orchestre ça ba administrateur, ba musicien et puis Wata so na système moko ezalaki la musique. Au monde un match va mettre 11 personnes à terrain. Ba réserve ba salaka. Wata Saliango. Na visa nini papa? Tango yo solo ba mais éviter. Oyo tango ya Wata. Vise katise balé papa. Yoka. Vise kenda kuna papa. Tango na tia 75 personnes et ça na ba réserve. Gendarme français faut la sécurité. T'as la sécurité. T'as la sécurité ça awa. Sécurité donc sécurité ça donc. Ya scène. Et ça sécurité moko te bachamo pona Wata. Et ça sécurité bachamo pona Wata. Dans la sécurité oyo, place nyostou est comme sous la sécurité ya Wata. Apa ndeto se miso awa. Kuna nyoso ba mbila batondi. OK. Ba contrôler place ndeto se mission. Voilà. Ngata muna ye. Na laksi bango na journaliste d'investigation. Na laksi carte nanga. Na si bango na yo la promotion pona Wata. Babi nanga facile osa ayant droit. 1000 français mtalobi nanga bongo. De ndeto solano boye toza sous la sécurité ya 1000 ya France.
quand il y a tourné le monde. Après, si Nagler Sexy Boy. Sexy Boy, Nagler, Dodi Chungu, de la défense, Mbote Belé, Kevin Cheval, Aka, Samson Europe, Mbote Belé. On met sa bongo les sous Mbote na Oya Biso ya Palais, tu regardes bongo la force. Nani wana? Paris, oui, partenaire naé. Junior Tiafou, le roi de France. Roi de France, tu peux sur Mbote. Et puis Tresor Mbombo. Mais c'est le président. Ouais. Yachini Lunga, de la défense, Reza Dezika Bouchkop, Aspiritas, tout. Rosaline Rosa. Donc, tu peux sur Mbote trop. Maman, nous sommes mêlés à l'Ikamou et ça, ils sont bomba. Balobinin. Et ceux qui héritent à côté là-bas. Surprise, Zali. Babinin. Sony. Où est la côté là? Biso linga itolo ba vérité no sauté. Et puis ça va ouera et mon côté. Au moins ba leader a wenge, ba mi balo ba rosala. Totangi ouera moko to bombi. Moko to bombi, moko ngope yoka. Desbula na ouera. Teo. Yo te. Adolphe na ouera. Te. Ba leader ya wenge. Moko nsa ba wenge wana obo yebi. To bombi kombo. Bon mona le 21 septembre. Pas de belé ba lobi héritier de ça la Ferrer. Ya nino. Ferrer jour gâteau à au moins qui Gladingiama tanga yaki ki sasa. Seul musicien ou ala ina wera pour se planer Gladi ensemble, c'est héritier Watanabe. Papa, kokota na polémique à Congolais te. Congolais ça la polémique pour diviser Batou, diviser pour mieux régner. Wata asa medin wera. Wera akosala. Ata wera sate représentation ekosala. Mais il va dire que wera akosala. Apa wera jibe akosala. Otanga yaka okosi. Natangi kata la kokite. Jibe akosala. Masidi, au moins concert oyo. Concert oyo, eza concert ya bomoko ya wenge. C'est-à-dire identité wenge. Wata a su initiative ya Robert Sali ya sika oyo na ebale. Depuis Congo c'est la Congo, depuis musique à Congo c'est la musique. Wata sa premier ministre congolais. Succès. Ba ninga na ye, ba sengi ba ya. A boya te. Ba papa na ye ba fie na ye. Ba sengi ba ya. Ba boya te. Et ça m'a malokuta te na sur la non réalité pour la journaliste d'investigation. Investigation mon réalité. Oui, pour papa quoi? Na quoi auto tel pour cette mission pour la seule investigation. Voilà. Merci pour l'investigation. Mais yaka. Investigation le Bossali. Il paraît. Il paraît trop. Il paraît que ni. Vos informations il paraît que ni. Babi ni sous. Babi Kofi Olomide à Osala. Est-ce que Kofi Olomide a voté les Mabouena, JB Jourango, les fascistes? Si quoi il est bien que Kofi soit côté les Kamouya musiciens réussite et Salaka. Kofi a parmi les musiciens on va soutenir, on va ça la même morale peine à Wata. OK. Kofi na Wata, bah la déjà même morale. Kofi a numéro 1 en musique il y a Congo. A sa numéro 1 en musique il y a Afrique. A qui déjà Wata mais forte. À l'obinaye, mon fils, mon petit, va de l'enfant. Voilà, confirme ta lobaki. Abi réussite aux 100% la concert na yo. Papa, les concert, il y a tchanga te. Les concert, il y a bourgeoisie. Les concert, il y a luxe. Les concert, qui les ont c'est là. Les concert, il y a histoire, il y a musique, il y a Congo. Wata ko yemba ya liwa. Et bineli, oh, bah, tu vas 50 wata binelaka. Bon, moi, on le fait 13 septembre. Bon, bah, tu me sautes, Wata, comme il a bon belé, à Bina ma caste le 21 septembre. Bon, mon Wata, Bina. Bon, merci beaucoup, Bakay. Voilà. Nous sommes ici, on a 4 musique. On est qui les à côté de la musique. Nous sommes à 4 musique. Répertoire. On va te belé, on va réclamer répertoire. Bayoka, Boga ya wenge ya maison mère ya Kala, il faut Bayoka l'on va nzembu na OS. Mélange. Parce que la musique a 3 heures. Wata, au moni Wata, ok, on a besoin de sika kate. Alors, il y a besoin de nostalgie. Papa, et ça, Wata, ça, mélange, au sangi, ça, jouana. Et puis, avantage, ma pied, la salle, au Ezanini. Au moins, à Porto, tu vas comment 2 heures, 3 heures, concert ici. Wata, à ce banda, ça, 6 heures du temps, concert. Oh, Yoka, ouais, ça c'est la sika. Privilège, il y a salle au Sobeti pour la première fois, 6 heures du temps. Oh, hé, dans tout là qui
Wata ça 6 heures du temps. Yoka. Toko ke ba ntsema maison mais ba gie ngana lela. Ba elle est presque la fin. Ah yembango. Wata ok na biso nostalgie ba ntsemba wenge. Soka longwe retirata. DDD aroye mango. Ozompan oyem yo wana tokena nu retirata. DDD to silisi wana. Toye mi ange mi démon. So to longwe wana ba komena gombe to yokango. Ozompan so to longwe wana yaya. Toye kotani satongo na chemin de la gloire. Toyo kabanza monetu ba DL. Yo linga wasimo wapi? Citoyen de la ville de la paix. C'est là. Yo sont mariés ou pas? Na touni. Citoyen de la ville de la paix. Yo sont mariés. Yo sont la célibataire. Citoyen de la ville. Yo linga wasimo wapi? Bonga. Au moins ba biso to sabo occupé. Ngana so occupé. Ngana yo pas occupé. Bozo lo bana sebo nini? Yaka. Kuna kedo kima musique vanda. Pati Masidi. Tokoyoka ba DL, ba citoyen du monde. Tokoyoka ba Mai. Tokoyoka ba de la République. Tokoyoka ba Rombok, tu ba Yannick Nia. Tokoyoka ngo. Tokoyoka ba nsema ba honorable Christ Soroba kuma bo fraction 35. Mwana ndako. Joli malanda Charabondo. Jour année osa somo. Masidi. Concert oyo kanga mambo na olobela yo. Non ça blablaté. Oui ça va bobarté. Wata obeta concert oyo kotikala na histoire ya musique ya Congo. Excusez, au moni concert oyo de fait king kester mené à beta na Zénith ni Olympia ya Suka de la République. Non, Olympia ya Suka. O kester à beta ka. O beta avant sa mort. Ti le beta. Si ba concert à Bongo. Au moins ba concert le ba double Zénith. Ne beta ti lelo. Wata obeta so ko ba concert ya Bongo parce que et ça concert et beta. Il y a double Adidas, il y a Bordeaux, il y a Lyon, il y a U-Arena. Na mikolo pena moins polémique, moins comparaison. Ngaka mamba mise la ngana olobela. Tatande na olo. Est-ce que depuis na bande miso ana tani comment mise mususu? Tande miso za kitoko. Parce que ngoko tsanga ba Bordeaux, ongo ke ba wapi na boy nanga. Wata lekine bato ngo so ba comparaison. Wata leki bato ngo lo ba Bordeaux ba tete de na boy nanga. Wata leki. Boso tche comme la mona tchaka wata. O boyo go comparer ba mona wata. Wata tsana ba nzembo o kester ndo ba chanson anthologique. Ba chanson éthique la ba bijou. Ba nzembo neti ba maya. Wata nango. Yo kama nzembo neti ba de la République, ba DDD, ba tout en noir. Yo kama nzembo, ba ivre d'amour. Yo kama nzembo. Ozo ka nzembo, atola ina kanda ozo seka. Wata tana bansemba bongo. Jusqu'au le 21 septembre, Toroyo kande musique ya bongo. Et puis avantage c'est ça que oh moi sino boya yo depuis kala yaya. Bolingo sila kana bolingo, yaka awa. Bolingo nyonso sila kana bolingo. Oh ba boya yo, oh luka mwasa malamu na kenda ba église, na ziba sa ba hypocrite, yaka awa. Yaka yo célibataire, po biso to ba occupé. Ngana ya bien mère. Oh, dans un célibataire, yaka. Avantage ya ça le sanini. Ba hotel et ça. Au moins likolo kuna, so mati awa. Au moins likola boulwana boy. Et ça place oyo, ba restaurant pe zali. Voiture pe mataka place voiture go matape et matisi bateau baza ba spéciaux. C'est-à-dire, au ça une invitation mon bonnet exemple, président honorable Vital Kamerhe. Ceux qui ont eu un concert, on va faire les colos, on a fait un six concert, on va faire un solo concert, les gars va féliciter. Voilà les colos. Ce que soit le moins les colos, au moins les colos à boy. Et ça place beaucoup de gens dans la terrasse, bar, tout ça et ça. So bimi boy na ndenge ya boy na sima, au contourner. Kuna ba terrasse VIP et ça. Bar, restaurant, au colia, hôtel et ça kuna. On a un hôtel pendant 2 jours. Pendant 1 jour pour un concert kaka. Et ça. Tout est disponible ici. Tout est opérationnel ici. Voilà, pour la Chourouana. Tout cela se bien. Parce que musique en total en paix. Hello. Parce qu'il y a 1 mois. Quand même, on a peut souligner quelque chose. Kenini. Spirita Spina.
côté billet tu calibres un mois et là 6000 ba comme déjà na 6800 to comme na 5000 déjà to tika kana 1800 ya pamba 1800 la coûte ata ba sommité 5000 déjà dans les bons mais si quoi tu vas déterminer tu vas dire que non Wata il faut à ça la sold out parce que tout na est-ce que les solar sold out les obeta ma pemena bino ko yakala mama Wata te est-ce que Masidi boso na histoire Wata sa premier ministre congolais jeune résident à Kinshasa a petit concert à wana poto na deux provinces deux différentes provinces a petit na Orléans production signée John Bemba na Orléans maison complice production a petit li sous na Saint-Étienne production signée MK oh ya biso MK na comment on la nani Mathieu on comprend Mathieu a petit Wata na Saint-Étienne il a craqué. Wata ça la répétition spéciale na seul toi la bino yomo mona ça l'année refoula batu ça il y a 1000 personnes refoula batu pour la répétition parce que oh ça concert ya Wata ya vie au mona poto on retourne la cour est-ce que Wata ça la plaît ou pas c'est Wata poto ça ya Wata ta ko sa binoté donc comme une taille à Wata ouais ça concert à Wata ya vie on comprendre maman non solo no tuna iso mobile ayebi iso mobile ayebi ba comment voilà merci merci iso mobile merci na watunia to les gabiso presse bakali comment na presse déjà photo tambola to la ça message d'abord la Baspiritas pour Baspiritas pena faut pas bouger faut aller comme na bango non Baspiritas ça terminé faut bouger faire FM Baspiritas ça mobiliser ça déterminé ça somba habillé Baspiritas ba out à tous les quatre coins du monde parce que là partout où il y a pour la concert ça batamakele l'été ça la makamuna assurance et ça évolue bien somi ba billet en vrac to la na ba azad azad to la na bango ba billet somami to la na ba tout ba billet et somami ya deka ba régime lunga ba somi ba billet ya somba pe masano yo boso ga to somba di yo ba to somba pe di billet na yo boso le père de la nation te ngai na soma tenga na journaliste d'investigation na la côte na nganga moko OK mais mère déjà aux habillés OK. Mère a habillé. Mais na journaliste wana toko ça peut être toko ça naté. Na journaliste toko na ba badge mais ce que mère na ensemble là. D'accord. Message pour nous c'est surtout message n'héritier Watanabe. Tout le monde a héritier Watanabe pour nous kota kana. Tout le monde a qui héritier Watanabe alobaki sur makambo balobaki émission na bino ya live et apparition na yena yo Roboswag et puis comme maman nige pour na yo résumé. Non, ça sera tout à la fois. Okay. Émission la biso na héritier Watanabe tout ça la rétrospective mouké Wata tanga bandana biso ba chroniqueur ya internet wana na Kinshasa batumi ba no benga musicien internet. OK ba no benga Wata musicien ya internet. Cop héritier. Cop héritier. Tant usiko Wata atikine bata ba internet ngo batutu bandoki bango. Bazui bango nyoso. Siko Wata yeli biso siko na TikTok. Qu'on se le dise. Masidi, les autres TikTok, il y a maman à vitesse sur ma moussousou. Tout ça, la live, na Wata plus de 70 000 personnes en ligne. Bah, la live. Na YouTube, ça l'a été. TikTok, ça n'a merveille, nango. TikTok, il y a la vitesse, pour y a moussousou. Parce que Wata sali yango. Au moins, on a tout boya à la kelele. Plus tard, au moins, on a tout boya. Maintenant, Wata bandi yango, bah, tu vas l'oukinet, bah, intoxiqué. Quand il y a la manique, il y a pas mal de choses. Aïe, oui, c'est bien bon. Aïe, dans la fiction, aïe, ma baissade. Vous comprenez? Quand on a la futilité, on a la bassesse, on a profité de la baisse, on a tout partout dans le monde. Spiritas pose à la vraiment serein. Pour la concert Nabino, ouais, le 21 septembre, tous à la Anna scène musicale, la meilleure salle. Salle où Wata on dévergé, salle où on a solo ya parfait, salle où on a solo malasi. Wata on beta awa, tous à la wana biso nyos tout, ba mourir la bonne musique, mbote belé. Na ya Bruno Lubi Kambongo ya propre et puis mes très sincères condoléances na Jean-Paul Will de London moté ma Merveline mes sincères condoléances au père d'Aï Papa Nayo je suis d'accord avec toi et puis mon ami Brandon Avatar en Bungisaki maman Nabiso Mimiti Keva persona Milchek voilà Milchek voilà pourquoi on dit bongo Théozaïma vas-y continue yo ligi polémique Brandon Avatar mes très sincères condoléances
je te soutiens, je suis de cœur avec toi, courage my bro. Et puis Mbote Belé, Naya Gisèle Tati, Maman Versas, Moti ma fille Nangachit le winner, Maman Emeline Zemba, il y a tous pépélé en bétolo, je vous salue ma maman. Mbote Belé, na bateau tout balinga prince Bakali, Yannick Kayenga, la monnaie invisible, les rois belges. Yannick Kayenga, les rois belges. Et puis les filles Sabotan dans les sociales, Mbote Belé na Santon, la Gauloise, femme d'affaires, l'invisible Mbote Belé. Et puis merci à mon père Patrick Massigi. Merci. Merci. Voilà, merci Nayo, merci Nayo, merci Nayo Bakali. Mon roi, merci Nayo. Vraiment, on a aussi présent tout ça la émission on a scène musicale pour tout héritier Watanabe toza sima na yo biso ba journaliste et tout toza sima ya ba œuvre ya bien o bande na biso ba rosala héritier Watanabe royela biso bongo le 21 septembre oyo ba spiritas nyonso bo se préparer pour eux et ça événement na bino ils sont mobali kota likambo parce que za kopo ya bande ko ne so ba da pemeni ya héritier Kevin Cheval, boya beaucoup talika mbongo. Moi tour moi snapé ça là. Trésor mbomboka we. Moi tour moi vidéo ça là moi bien. Maman Régine, émission tout monde qui déjà tout vidéo oh ça là qui on ça qui bien. Le quoi ba petite sœur à quartier on a nengo zara na bango. Moi ba vidéo belé ne bosso ma ba bien ça là biso bien. FM to pession mbote à to courage surtout na ba live nous ça là ba TikTok et beau encourager la spiritation sur le salabino héritier Watanabe cadeau qui tombe après tonton de tous les Parisiens topé sur mbote passe aux amis les jeunes producteurs l'ami de tous les boss topé sur mbote passe aux ali et topé sur mbote bongo na maître Pindi maître Moria Swag na seko longo nous maître comment nous administrateur et ça là c'est bien merci na maître Serpanyoka ya biso topé sur mbote gendarme français yanga moninga na pession mbote merci na bande ko na so batala rabiso Alain Salambi les spirites ou les spiritas bibisu balomba magi kilo le joyeux anniversaire Nayo et Matika Tokolo Topession Mbote depuis Kinshasa et félicitations Nayo na ba nyonso balingaka héritier Watanabe vous allez toujours brancher ce côté. Ça n'est fini pour aujourd'hui, c'était votre humble serviteur Patrick Massidi et Bakali Naleske Tokolo Bakata. Merci.